bandeko balobi mama Chalamwana kufaki banda 2 heures babengi bango te informer bango te bango na batongo bazwi information pe na internet famille ya Chalamwana basalaki trouble wana mobali ne na kati bango bayeba kuti ba journaliste près nde ba journaliste bazo apprendre bango oui mama Chalamwana kufi babandi osilika batala boye corps isekende est mort depuis 5 heures bango bayaki 6 heures. Comment ko benga biso te muta kufaki banda 16 heures corps banda 2 heures pardon banda 2 heures donc oye na corps po sali makambu nyonso bango ti bakende mort mama Chalamwana deya bakotisaki ekala donc bamoni pe corps te. Mais Sarah aussi, en regardant cette famille, tu vois pas que c'est comme si ça ne va pas. Ndekonabino à côté ndako ya malili à Koufiaki et puis du coup vous venez avec des histoires pour na Koufinga mobali wana gigolo. Ezala bongo so balingaki yote. Ezala na ka pona mobali te so pe moi si balingaki yote ba ofinga mbali. Eza vice versa. Est-ce que c'est le temps? C'est que balinga y relation. Est-ce que c'est les moments, Sarah? Non, eza moment. Et ça la maka. Ko mobala ndengwa no benge ka Mario kaka. T'as dit. Et puis gigolo, moi je me pose des questions. Maman Chalamwana avait quoi? C'est là non, na niveau papa. Te maman Chalamwana avait quelque chose. Non, par rapport à maman. Non, en dehors aux artistes musiciens, ou à sali succès, à zupe tant et belé na politique, ou à zuli en pembongo. Elle avait quelque chose. Mais kolobake Claude Machala Mario gigolo wana ndizo sonné qui tote. So peut-être balingana bango ka relation ngote hein, mais bakombwana et sonné bien te. Claude Machala zaki mobola te ke balokoti garçon mo azaki oteka Shaer ali bazui Shaer wana akomova na ndako ya Chalamwana yana basi mususu ko balinga so kutieta mususu na lupangu ni na ndako ni wana alingo changer ndako te babe lobi ngana oyoka ngo penza te ngana oyoka o ebimi na munoko bandeko na bango. Très bien. Mais bao journaliste à ça l'émission non parce que tozana ba émission awa oyo mwana musala ya mama Chalamwana azolela ke nga na kati ya ndako mama kufi likolo botikali ata ko informer nga te na sutuki ka ba okende na ye morgue. Oza Congolais olinga kamboka oyo olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe ya kopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, nous en avons pas 2000 francs pour la orphelin. Pas fêter. Bonne année. Netikaka, bananyoso, au bazar wanda pour les parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso. Vi ya bana wana. Bakolongola na mutu na bango ki bazara na ba parents te. Alors ceux qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe
opesi kaka $1. $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Ben voilà, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, les choses. Ezoko le Kamala Mouté, page noire Oyo et Koti na musique Yamboka na biso, page noire Oyo et Koti na Congo na biso. Qui est derrière la mort ya Maman Tchalamwana? Est-ce que Maman Tchalamwana va bomir? Est-ce que Maman Tchalamwana a koufi liwa ya malade? Qui est l'auteur? Et qu'est-ce qui se passe tout autour? Il y a liwa ya Maman Tchalamwana. Biso ato sala ka ba analyse. Kaya makambo bino bochela ka biso. Kaya makambo bino bopesa ka biso yango to luka kokinde ko sala ba analyse pour aider le mal compris aussi. Maman Tchalamwana, après sa mort, même pas un jour, des choses graves, des révélations graves et comme Kobima pour la mort de cette maman. Oyo azali icône. Oyo bisonio soto yebi la reine ya Moutouache. Oyo lelo soki Moutouache et soit valeur na mboka na biso, c'est grâce à cette maman. Liwa na ye et sa famille réclame. Ndeko na bango a se retrouver na mort. Ndenge nini sa pour ota bango ba yeba. Makamo minene eza bandeko. Priez aussi pour nous qui faisaient cette émission. Mais nous savons tous que le bon Dieu aza liboso na biso pe sima na biso. Parce qu'il y a des révélations graves. Otoko tchaka juste ba audio na ba vidéo ya makambo oyo et leki depuis la mort ya maman na sikoyo ce qui se passe. Alors c'est chaud. Le meilleur fan, je vous salue. Président bébé maman Nathalie Nana Mosibou parce que bino na kozanga ko dédicacer binote tata poefa pekato Jenny Beta industriel na kozangisa ko dédicacer binote Angelos Karwan Angelou Yanzambe Bertin Konde ya ba Bertin un homme bien. Maman Bijou Ketani, maman ba 90%. Ah, mon côté azalo kola yo maman Bijou. Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga na benga kaye maman Zozo la cour suprême étage à Souka. Ah, maman Deborah Lubanda, maman ba surprise. Hein, surprise ndeko monango ezalaka maman Zozo. Hein, maman Deborah. Ba mère fan Angelos Karwan Fatou Dukonti Makia la Kumba Solia Bambemba Général KS Maman Mapassa Maman Madeline aussi je vous salue parce que zali parmi ba maman na ba papa voilà bango bato balanda kabiso bango bato basunga kabiso na ba partage na ba like des fois aussi na ba commentaire. Biso tozalaka reconnaissant il y a obino bosala ka bandeko balandi ya Top Media Télévision. Maman aussi maman nanga Fifi Wetch la star. Je vous salue aussi Fifi Wetch et puis un grand merci na ba bino nyonso ba Bokota la biso ba nyonso ba kolanda biso ba mbote na bino bisika ezo bino. Un grand merci à maman Yvette Mbangu ya ba maman Yvette ba abonné nyonso Top Media Télévision tolinga kabino mingi par rapport à mon solo bozo sala. Mais cette question je me pose toujours. Ce qui bande ko na biso ba kufa ka place ba kendaka ba yoka ka makambo yo eleka ka après ba mort na bango. Mbele ba telemaka ba lamukaka ba zongaka pour dire un mot. Maman Tchalamwana à peine autokufa makambo pas fiboye pour nani. Non, je comprends, tout un chacun a son problème. Mon tout le monde a un problème là. Famille peut bagana ndenge na bango. Elle s'appelle Sarah. Comme d'habitude, tout ça la cadeau analyse na biso. Tous au moins 30 petites minutes au solo la Sarah. Mbote ndeko tadi. Santé siko ça va? Ouais, kitoko, très bien. Na mona yo kenda bena ba matanga te mais aujourd'hui je t'ai vu toi descendre tinanda kwa match à la mona na téléphone na yo ozo filmer sentiment wana émotion wana goût wana eza dit à quoi parce que c'est ma match à la mona ou bien ezali par rapport ya ba décret ya relation au Sarato la personnellement azala kinango na chala mona rien
Et ça, même pas par rapport à ma relation. De vue comme ça, on ne se connaît pas. Très bien, très bien. Okay. Premièrement, avant la banda, mes condoléances d'abord na famille naïe biologique. En tout cas, courage na bango. Et côté à bande, on a besoin d'artistes, musiciens, moi quoi Marc et ça. Mais mes condoléances, on a besoin de journalistes parce que na batu bakanta to kenda uzwa matière. Très bien. Mais sur matière, toi na ba caméraman. Tanet Mike Lokamba, il était sur place. Maziaki na 2 caméramens na monteur na voiture. 2 caméramens, des monteurs aussi. Si ko point ni tatika atinde ka bango ke 2 caméramens, des monteurs boki ne bozo abelema bosarani boko tisaka. Donc volonté wana ya mutu ka longwana ndaku na yaza epe na mamba sala obi ke telema na sa moyi. Na sa moyi nzete za bisonya soto ziki na tinga mdabo na ucho pakola crème soleil babenga oni anti soleil. Donc pour s'opérer na sentir qu'il a bronzé na moyi. Vous comprenez? Et ça pour na ba vieuté parce que ba vieux ngo to beta ba 100 000 te. To beta ba 1 million te. Là on dit ma que le bronzé pour na 50 vite. So 50 000 coûte pe ko maté tam c'est tout ka ba 2 000 ba 3 000 ba 4 000 ba 5 000 na zik c'est lo nga bon délivre encore que ozona pe image et yé ba seni ba monter. En fait pour na kokende matanga ya motu tadi ezaka te foboye bana. Ils ont rappelé considération oyo considérera mutuana et puis mutuana za nani. Voilà. Premièrement na mboka na biso to na domaine oyo azosala et puis deuxièmement mutuana za nani et pas na yo. Dès tous à la raboye à part que journalisme tous appelé ba fanatique à batumo boye. À part cause à la fanatique à maman Chalamwana na so ipena na télémaki na kendaki tikuna et ça parce que tozana ba légende d'hommes et belé na musique à Congo. OK. Mais ba bijou ya ba légende ya bana basi t'as dit ba komi ata 5 te. Ba mama Pongolov bakenda, ba mama nani bakenda, ba mama nani so bakenda kenda. Donc na ba génération na bango totikali tokotanga ke totikali na mama Chalamwana, totikala ina mama Chalamwana, totikala ina mama Mbiliabel. Sikoyo mama Chalamwana akei. Donc c'est que totikala na légende obemoko mama Mbiliabel. T'as dit ngana za mama. Ba musicien de baza ya mibali bazé belé, ya basi bazé belé te. Tozaki censé obattre la bango. Voilà pourquoi je me suis décidé na télémi le roi moisi. Kokene ko suponga soutenir ba misia basi. Kokene ko soutenir légende na biso moko ya bana basi. Kabolama wana ensemble avec sa famille. Na bakite. Chala mona kufi waya omba potonga benga waya batutu nakende kaka. Na tongo na bongami na commis sur le terrain. Donc premièrement ils ont considération na zaki na ngo et pas chala mwana. Le quoi légende ya bana basi ya musique à Congo. Et deuxièmement, c'est parce que Azamwasi. Très bien. Troisièmement, OK. Eza Nazafan naï. OK. Aya na style moko na musique na ebite soki ye moko déjà à se permettre lu bakaya na style moko ya mutoashi. Ye mutoaza reine nango ye muto. La reine de mutoashi. Tala. Omoni ndenge ba vie na biso wana ba bakotisa bachacho bachala mwana pe ba bato fala itolobela bango na musique à Congo ba memi impuissant omoni ba musicien na biso tu ba yemba kande moto ebe déjà yemba bolingo yemba moso mais chala mwana yana sans complexe hein sans complexe t'as dit ce n'est pas facile ya ko convaincre ba toute une nation oui. Muto aza muluba te netinga na muluba te mena linga ngo soki ebali na piste na obina très bien et puis na oyemba ngo kana omimeka bongo mena olinga ngo sikoyo yebisanga ti dans musique a pasi kokotisa batu na po ya musique na yo bato ba baluba te ba oyoka te ebi pasi nango siko chala mwana ozo imaginer que na Côte d'Ivoire ba bi chiluba te maza aza reine na Côte d'Ivoire wana asali ba succès à kosakana te hein to kota na on a vie professionnelle na e asali ba succès à osakana te sko ba succès wana osala mona français te
na chiluba lelo tomona bafali boyemba na français mpona koconvaincre international batala ye lingala mpona communauté na ye mais sikoyo tala mwana mwasi wana français te lingala mpe te chiluba na ye kaka baconcert azobeta na Côte d'Ivoire wana l'époque baprésident batondi tiala mwana non complexe sans complexe chiluba na chiluba na mabina la reine de Moutouachi. Donc aza penda légende t'a dit aza légende dans ma sécurité très bien aza penda légende ya ma sécurité et soki azaki mwana mobali selon nga nanga la tchata numéro 1 parce que azo eza musique ya ye moko tadi omoni bokechu aza yemba na kimongo mais akoka ko réussir toute une nation te la plupart ya bato bazaki soutenir bokechu ya ikabe biso moko biso na biso bangala eza rare omona muluba mutu moko boeto ba ivoirien yebisanga ke ivoirien ayebaki mabele elisi ata na ndenge asango aotala ye na ndeni mais ivoirien ayebaki tchala mwana très bien tchala mwana obeta ba concert kuna tchala mwana obeta ba concert na poto aloba na ayemba na français te ayembaka na chiluba très bien succès ne nyonso carrière ne nyonso eleki na chiluba na langue na ye quelque part aza mpenda baoba alors natali batitre mpo nga natalaka mutu natali sikoyo batitre na ye baconsidération na ye wana nyonso non fona kende très bien ozwaki sango wana nano ya liwa ya mama tchala mwana ndenge parce que totikali koyoka teke aza maladi mbala moko liwa yo ozolaki yango ndenge nini nazwa yango na page ok bon nga nataka tvt nalowa nganga nalalaka na telefone nalamukaka na telefone très bien ntango nalamuki elo ya liboso na contrôlera youtube na page ntango na contrôle ntango ezalaka te tadi je me suis excusé ntango ezalaka te ezalaka na discours kutu mokonzi ya mboka mpe akoloba veuillez m'excuser, comprenez mon émotion. Jamais. Tant que na lamuki na bité na contrôler na page msu makamo côté na butu ngana za au courant. Na côté na page boye, page ya liboso na kutana na ngo ya Ndeko Eliezer. OK. Amoni publication. Ngabi déjà Ndeko Eliezer a conseil sa biso ba GOT. Na côté YouTube na côté Mamu National au sa live au Afrique du Sud. Ngabi c'est sérieux na kota scope na ba page na ebiki info so ebimi kuna eratakate na checker na moni ke oui akufi très bien mbala mo na poster na bandi ko Lukasko adresse na ye ba azara na au commandement bon na komaka au commandement so ta komi au commandement no tout non na bengi deliver komi apo me na komi pembeni OK na ozela tangu deliver tout se diriger avant non tout se diriger au mba pa benginga ça ko ebike mama cha mwana kufinga mina kuna nzela na OK kuna OK ngape na OK kuna so komi liboso zo ba image na ozo pepa na ngana esenga bino nde batu batosa bino ba mona bino bozaka na valeur bata télévision biso ba o bata internet ba mona soka bata maboma mais il faut yo monsa l'effort ya très bien nde kokoma to koma ina matanga. Merci beaucoup Sarah. Maintenant il est temps tout le moyen tout solo là par rapport à déroulement ya matanga oyo depuis la disparition de notre maman Tchala Mwana. Yo yebi très bien que maman Tchala Mwana était mariée des noms aussi publics na kombo ya papa Claude Machala. Te na yebi te kazaki marié. Yo yebi mobali ya maman Tchala Mwana te. Te koyeba mobali oui. Koyeba kazaki marié na yebi yango te. Mais au moins tu connaissais quand même mobali. Ke mobali ya maman Tchala Mwana ye. Parce que moi sina mobali bakomaka mobali ya ndako moko na ndenge. Oko ezalaka. Moi sina nga mobali nanga bakomaka tango oloba mobali na ye oyebi kazalaki marié komaka tango batu babalani. Mais déjà na mibeko ya mboka na biso déjà ba fandi plus
plus de 6 mois déjà place moko ba considérer bango lokola ba marié ba considérer bango lokola mwasi na mobali yondo zo apprendre nga mais onga na yebi soyi babalanaki tongai toyeba na communauté ke papa abali mama lokola nga na yebi na ngango te mais na yebi quand même ba mwasi na mobali. Très bien. Lorsque tu regardes cette configuration, il y a précision, détail. Il y a liwa ya mama chalamwana. Il y a ce qui y a na batu misusu. Oh, to sala ba analyse parce que yo zala kité. Nga pe na zala kité, bande ko ebele pe ba tala biso ba zala kité. Mutu do zala ki ezali kaka nzambe na mama chalamwana na mobali na ye o atikali vivant. Lorsque les gens racontent que maman a kufi na ndako, batu misusu bazolo bake a kufi na hôpital. Ba misusu pe ba ye to moni ba vidéo to koma na place wana na osenga vidéo na ba otela biso. Famille réclame que ba ye ko yoka kende kona bango azali na morgue sans pour autant ba yoka kende kona bino akufi tozana ye awa to linga to mema ye na morgue. Yoko yiko sa do analyse ni. Bon. Babe lobi ngana oyoka ngo penza te ngana oyoka o ebimi na munoko bande kona bango. Très bien. Mais ba o journaliste à ça l'émission non parce que tozana ba émission awa oyo mwana musala ya mama chala mwana azolela ke ngana kata ndaku mama kufi likolo bo tikali ata ko informer ngate na sutuki ka ba okende na e morgue ndezala ke tozana ndaku bo mutakufi en étage nte to ana ndaku bo so mutakufi to ko alerter batutu bana kata ndaku bomata parce que et ça somme déjà liwa c'est somme bomata mutakufi c'est que fona bana balamuka batutu balamuka ata na bande ko sola na famille wana te na ko informer na ba voisin pe ba olamuka parce que batu da ba bandi kolela batu ba voisin ko ba yeba ite ba yebika na tongo ka kufi po mutu so akufi somo neti na ndako so mutakufi obike baba ndoganga somo wana ngana oyeba ki mutakufi a to limite ça nini toke tala quand même to sunga bande donc ezaki silence absolu na batu bazaki na ndako na se ba yeba ite est-ce que akufela ki na ndako peut-être asala ki kasi yango na zolo bate très bien est-ce que akufela ki na ndako te toza na vidéo bande kona ye mwana musala avant bande kone ku bazala wana te mais mwana musala na ye o avanda ka wana très bien azo préciser ba détail bande ko balobi mama chala mwana kufaki banda 2 heures ba bengi bango te ba informer bango te bango na batongo bazo information pe na internet. Oh ba signala ki bango te que papa Claude Machala signalé bango te bazo information na internet à partir internet babi baya sur place na ndako tango baye bakuti ba jour bande kona biso ba journaliste baza image à mort douane bimi ba journaliste et puis so ke pa adoywe au mona image à trouble salama ki na ndako achala mwana très bien famille achala mwana basa ki trouble wana mobile ne na kati bango baye bakuti ba journaliste près nde ba journaliste bazo apprendre bango oui mama chala mwana kufi babando silika batala boy corps il sait qu'il est mort depuis 5 heures bango baye ki 6 heures comment ko benga bisote mutakufa ki banda 16 heures corps banda 2 heures pardon banda 2 heures donc oye na corps pour sali makambu nyonso bango ti bakende mort mama chala mwana de ya bakotisa ki kala do ba moni pe corps te oh là atiki pe consigne mutako tata mon accord te tout ça inventé très bien bande ko balandi télévision zali radio te obe tu comprends wana sko auto yo ki version ya bandeko ya mama chala mwana très bien lokwa bango baza bandeko lokwa bango nde bavandaka na ye bango nde bayebaki moi to ça la commentaire sur yango exact moi pe to loba il paraît exact pour bango nde balobi moi to benga ngo pe preuve to luka preuve exact parce que bango moko bazolo bango na kolela avec conscience très bien donc voilà liwa ya mama wana nzambe kamta et ça un peu compliqué mystérieux nzambe kamta parce que liwa ya moto bozaka na ye so akufi faut ka somo songa na bomi yo na yoka somo te mais soki okufi nga na yeba iti fo na yoka somo mobali na ngai mwasi na nga tala
Tadi okokata bilamba na couloir o banjo belela ba voisin. Boya. Vous comprenez? Mais on t'a confié. C'est un homme aussi peut-être à Tchaki qui m'obali à garder aura pour ne pas à paniquer ma belle à la terre. Liwa ba garder sous silence. Mutua sa koufi. Très bien. Oui, mais quand on regarde silence, c'est qu'on tourne contre eux. Et qu'on tourne mal contre eux. Famille à Moutata Basola raté tant likambe comme faux benga bango. Faux benga bango. Aza bande konaye. Aza moi si na oma aza na famille na ye. OK. Faut informer bango. Quitte à bango nde soki bakoyate. On s'en fout. Très bien. Mais yo informer que moi na binaza souste. C'est tout. Merci Sarah. Nakanisi nakosenga bati la biso nanu. Audio oyo ou bien vidéo oyo ya mokie ya famille ya mama chala mwana oyo bazo ko déclarer nzoto ya ndeko na bango nde komi na morgue, mais au moins tozwaki déjà ndingisa ya papa na biso Jean-Marie Kasamba o tozalaki na ye wana na résidence asengi biso presse nyonso to sala image ya malamu ya mama chala mwana, information ya malamu ya mama chala mwana. Aboyaki ba filmer papa. Non, il nous a donné l'interview. Mungai nazwaki interview ya Jean-Marie Kasamba. Ah, Jean-Marie Kasamba na Théo Claude Macha. J'habite pas les quartiers. OK. Papa Nabiso o na lobby Jean-Marie. Donc Jean-Marie, il avait dit président. Voilà, tout ça la image ya malamu. Il y a le genre Oyo accueilli information à Malam. Voilà pourquoi nous, ce que nous faisons, les analyses, et par rapport, il y a un cadre PK à Moussala Nabiso pour ne pas saboter le corps, l'image, mémoire, il y a maman Oyo, azo ko mérité et respect. Alors, Togozoa, élément Oyo famille, Sarah, ce qui moi, ils Tozoa, élément wana, il y a famille, de toute façon aussi, que cela est accompagné émission Nabiso, Oyo Tozo ko sala par rapport, il y a dire, il y a famille Oyo. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Tokati ah et puis on se retrouve tout justement après pour tous les éléments. Mama kulila pasi na motema Mwasina bana okipanga bango te yako bana ki Mario e pa chala mwana zela lelo bomi yo sepeli otengisi chala mwana biloko nyonso to tikali ba pauvre likolo na yo mashala Claude Machala okosamba na mukilo yo jisi tanzambe ko sala pona yo ka bana yo sundola bakotuna yo embo c'était bon nzambe semeki na ngaye akofie nzambe Claude Machala ye ko chande kuna ngai na morgue na désert basinye mikanda nyonso ezalaka na famille ata mutu moko atikali ata mwana bebe akomona place bazokende pona nini yango atunite pona nini ata toza bizengi yango pe bakotele membo c'était boba nzambe yawe demo ya souffrance toyekolela lisusu totembolela lute toza nani na space ya yana ye lelo tyala bwana kufi abele ninyo toza nani hôpital ali mama chika ilambela ngai ndakala na ya kolia mama ndakala ezaki ya nini yango zoseka c'est pas normal.
ya kokontinue kimashala na ye ntina morke ntina cercueil tina libulu okokontinue kimashala na yo Chigola tata yozela na pasi hein Kishigolo tina morte tina cimetière okesala kishigolo tina cimetière question na yale kaka chaque jour atindaka mais pona komelanga te message ya komi na benge so biso nyonso ezali mais telefone yango eza maboko ya Dieu merci allez toke pembeni nde azoyebisa o te akufaki na 23 heures ometena okogangela ye nebiso oyo eleze moto azoloba mpe kaza na chose étrange mais moto akuti depuis 23 heures Vous êtes sur Top Media TV. Voilà. Nakanisi Bolandi, intervention en famille. Wana ezali famille ya mama Chalamwana. Bande konaye moko na morgue kuna 50. Vous avez vu. Ndenge bazoko déclarer, ndenge bazoko loba. Je suis intéressé na ba phrase ya maman oyo azolela makasi. Lorsque l'on est en train de parler na oyo azalaki papa Bokilo ou bien papa Bokilo na bangoke, muto akufi depuis des heures. O memi yeti na morgue, sa bisoto yeba. Ça veut dire quoi Sarah? Bazo réclamer nini? Version nini bango baza nango besoin parce que déjà ndeko na bango aza déjà na morgue. S'il faut analyser sur le propos ya maman. Non, pour analyser sur le propos c'est difficile parce que ça clair na maloba na ye. Très bien. Donc au na kati maloba na ye to loba au-delà où eza yango te. Merci. Mais na koyoka aza clair. Il fallait qu'il va contacter bango et puis ça logique. Ozana mobala ozana mwana batu, ozana ndeko batu. Tant likambo ekomi basignala la famille. Très bien. Ce qui famille yete. Osali okoki osala. Poza mwasi na o. Oko vandi se bembe akufi si onta olumba solo. Tamyo ki osani. Ok otika ina mort. Très bien. Ozo comprendre. Donc ce ka kufaki il fallait benga famille na yeke minute oyo mwana bino elle ne plus. Eza bosolo laka. Eza bosolo la raté. Eza balingara yo te pesa information. Bayeba parce que eza mwana na bango kakufi. Soki baye malamu. Soki baye te malamu. Wana to mema ki corps. Okendaki nango na morgue sans bango parce que sanga pe ba 2 heures wana banga baya ndeni. Mais batu musu bayaka. Oui, mais déjà na Matanga, baoya. On se déplacer même dans moto baoya. Donc ils vont venir. Dans ces cas peut-être on va se justifier mais normalement ndekwa mutu ba memaki na morgue bongo. C'est que moi je me pose t'as dit logiquement, t'as dit. Au moins logiquement, je me pose aussi des questions. Papa bazela kapenza e bembe vandi bazela ba membre famille nyoso baya bakoka. OK. Pourquoi babenga wapi mama leki wapi mto azande kona mwasi to sukola e to sala boy to boy en tout cas yango pesi pasi na famille wana et ezotia moi nungu côté famille. C'est que moi aussi je me pose des questions. Papa Claude c'est un papa responsable ayebi mibeko, un papa très intelligent s'il faut que compter parmi ba bonne tête
de tête bien faite, il y a Congo, il en fait partie. Mais cette action, a acte Oyo, et puis je me pose des questions. Akenaki Morgue, Yemoko, ou bien il était accompagné? C'est la question que je me pose. Si comme moi, pendant toutes nos questions, on a été pour yo, aux ala quitté. Ngape mutuna na ngai ezaka ake, siko mama chala mwana za tailo kwa babiso. Amemaki koro wana. Yemoko tona moto. Et puis kolongwa likolo place akufelaki Tina se. Tina se. Tina mutu. Et puis à côté na mutu kana ndenge ni na moyeni. Est-ce que ezali te que maman akufaki kaka na hôpital nde à partir ya hôpital nde baleki na ye kuna Sara ozomona te que c'est bandeko bazolo ba kezali makamu ya hôpital bakoki pe kozala na raison. Siko bandeko wana to pesa bango raison de ni baza famille te. Yo pesa ben connait raison famille zolo ba version mususu to la na version ya famille peut-être demain ou après-demain vérité mususu ko bima. Mais pour le moment nazala on a version on a zuka wana ya famille on a vu à mwana musala ba oyoka mwana musala zolela na holo makambo wana. Mais version mususu c'est compliqué. Mais Sarah aussi en regardant cette famille tu vois pas que c'est comme si ça ne va pas ndekonabino à côté ndako ya malili akufiaki et puis du coup vous venez avec des histoires pour na kufinga mobali wana gigolo ezala bongo so balingaki yote ezala na ka pona mobali te so pe moi si balingaki yote ba ofinga mobali. Eza vice versa. Est-ce que c'est le temps? C'est que balinga y relation. Est-ce que c'est les moments, Sarah? Non, eza moment. Et ça la maka. Et aka pona papa Claude te. Et ça la maka. Surtout biso ba africain ba congolais ça la maka. Très bien. Ceux qui moi ça ku fait le mobile, ceux qui famille mobile balinga ki yote. Ole bali la mwana ba bando fingo moi sindoki. Ndoki a moi si ndumba bomisi mwana na biso, boyena boy, c'est comme ça les Africains. C'est comme ça. Soki ka belle famille linga ki yote t'a dit en tout cas moi na bango soka beli to akufeli na maboko bimindoke en tout cas ba ko traiter on a ba mon nyonso. Très bien. Donc eza tempo na bango peut-être pondé to zala boy so famille ya Diego linga ngate muto protéger ngeza Diego. Très bien. Sko Diego so aza suste ba sanga o balingiti ba bando finga ndenge ba finga papa Claude Ndengwana po mutazaki ko cha bango kal basimba mobile neti c'était yemoko mama chala mwana elle ne plus yem tazako telemela dignité ya mobile nae yem tazako telemela autorité ya mobile nae personnalité famille moye finga mobile nezate ba obanga ya osilika sko ya za suste ba finga ba obambe mabanga ba kangendo qui c'est comme ça belle famille soke lingi o teta dit suka nango ezala kaboye belle famille soki linga côté ezala soki kwa ki kota chala mwana Claude Machala mutakufaki banga ba finga chala mwana ndumba bomisi Claude Machala donc soki famille moko linga yo en tout cas mukolo likambo ko ya oleba lela bakusala yo chantage à suka. Vous comprenez? So talineti na ba propos nde bazolela wana to totala. Makambo nyonso balobi c'est Mario c'est choquant. Atekisi bandaku est-ce que na bana asundola bana ya kokota libala kipaka bana te. Est-ce que Claude Machala azalaki mobola? Na obiso to yebi. Mais c'est son producteur. Est-ce qu'azalaki mobola? Quelque part tout ça analyse oui. Batu baolela bana choc oui. Mais kobo ça n'a pété mutu soko finga mamba lukute na solo au sala mambo peut choquer donc koloba ke Claude Machala azaki Mario et tout déjà net na poto oyebi ke miba ito poto ba Mario sur 100% 90% oyebi poani mais bazangi mbongo te te na ngi expliquer yo bazangi mbongo te basinde bazaka bazwaka ndako pona par rapport à makamba bambongo na bango ba budget na bango nde mwasi azaka na autorité ozanda ko mne na moins cher vous comprendre que mobali yango mibali ba pesa bango autorité wana mobali mususu mwasi mutazwaka ndako omona mikanda nyonso to ndako ezana kuma mwasi siko mobali ndenge wana obengeka Mario kaka intadi et puis gigolo moi je me pose des questions maman Chalamona avait quoi c'est là non na niveau papa te maman Chalamona avait quelque chose non par rapport à maman non en dehors aux artistes musiciens ou à sali succès azupe
tant ébélé na politique oazoli yango pe mbongo. Elle avait quelque chose. Mais kolobake Claude Machala Mario Gigolo wana ndezo sonné ki tote. So peut-être balingana bango ka relation ngote hein, mais ba kombwana et sonné bien te. Claude Machala zaki mobola te ke balokoti garçon mo azaki te ka Shaer, ali bazui Shaer wana akomova na ndako achala mwana. Et ana basi mususu ko balinga so kutieta musu na lupangu ni na ndako ni wana alingo changer ndako te. Alongwa te. A imposer au mobile yonde tika ndako bazé belé. Bazé belé oui, moi j'en connais même ça. A quoi imposer mobile yonde tika ndako no wana yaka ao. Siko mobile wana neti ninga ye na ndako wana kolia makambo nyonso ye mtasalaka makambo ye mtasalaka azangi pe mbongo te bobenga mbala ngoka jikoloka. Hein t'as dit. C'est triste. Claude Machala aussi, c'est un politicien. Faut pas oublier. Claude Machala, Azako produit Chalamwana. Après la production, les Mbingazor. Après la production, les Babolingoye au Kotanakati. Mais Azaki n'est un producteur. Alors, pour produire un artiste, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent, il faut miser. Alors, l'album est payé pour Chalamwana Sali. Na succès, na voyage, na concert. Toujours avec Claude Machala. Si vous voulez, le Machala comme Mario, on les a purement africains quoi. Mais ce qui est vrai, peut-être ça n'a pas erreur oyo. N'engi va procéder les allérations mutakufi nandako. Il fallait que papa Claude landa quitté. Peut-être à Sali Yangote, Yango la famille. En tout cas, ils ont raison. En tout cas, place wana. Ils ont à réfléchir bien. T'as dit, mon conseil gratuit, à to bali le mois sinayo, au balier n'ambongo. Soki li kambo komi kokanga. La première des choses, c'est la famille. Moi, les familles, on a taba finga quoi taba linga côté. Informer bango. Ozoka, famille wana ataba linga kaote. Famille wana ataba kipa kaote. Informer bango s'il vous plaît. Ataba kipa kaote informer bango. C'est très important. Que au bomba yango. La toyoka na bangote bombango on sa mamandeli ba mamusu pe Sarah ba makamusu pe Sarah ba comment ça là pour amoni a famille ngo pe ba na bango ne l'autre côté ils sont de pauvres tant informés bango na lobité que eza kaya papa Claude mais wana eza réflexion je peux faire et puis bango bazwa dans l'information famille ya mutatika la famille ya mutu baza ba pauvre baza ba riche c'est sa famille baza ba ndoki baza ba tumalamu c'est sa famille il faut ça la mibeko ndenge ezalaka logique des choses balingo te bosola te zwa courage à otombola téléphone benga na minute mutu tete ndeko na bino akufi yango ngene informer bino auti okufa sikoyo asali crise tozana na ndako soki moyen ya kokoma awa sikoyo ekozala bobenga na bokoma soki moyen ezate tokutani na morgue ya cinquantenaire nga nazo précéder mais aussi koyoka kolela ya ba mama oyo eza lokola bazalaka pena attaché te na mama chala mwana donc c'est comme si non c'est comme si mama chala mwana ndete ezalaka beaucoup plus trop mobile na ye que na bango famille. Moi si faut zaka trop mobile c'est comme ça, c'est la réalité. C'est comme si moi barrière moi ezalaka entre famille. Moi ça zaka trop mobile pas za na ka trop moi si. OK. Ezalaka non ka bongo. Mais kolobake famille wana bazaki trop chala mwana te ngana toto ta vidéo chala mwana tanga utobela gravement bilongi tu wana ezofinga Claude Machala bazaki na un hôpital bagarde malade na quoi donc c'est sa famille vraiment c'est sa famille mais sauf que kobosa na te na famille eza na batu mususu balingaka ba relation na biso. Merci beaucoup. Très bien, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. La canisinde toi boy toke labo, toke koluka matière, toye la bino angolobi. Parce que la mort de Maman Tchalamwana, il y a beaucoup de questions dedans. La canisi c'est pas nous, c'est la famille qui nous révèle des choses. Oh, ils allaient mal à monter. Merci beaucoup.